na BCBG clair ezate Roger Nganduka kandakendaka Roger Nganduka kandakendaka ndeko na biso Mosaka pe nenga umeli depuis botama monana no parité aluka pe akende na ata pe ba héritier akomisa komisa héritier akomisa komisa na ata kofi peut-être akomona pe poto ndenge Kisinjo amona bakali poto solo oto kenda poto te. Donc Kisinjo alongoli botutu o elataki ye na Mosaka parce que na minute yo etika libabe tout etika le pa Mosaka. Ngana osenga bagarre Kisinjo na Mimi Tshikeva liboso Château Rouge ba mama Château Rouge bokote la mutute Teresa net héritier wata kokota makambo te fali kokota makambo te botika Mimi Tshikeva na Kisinjo batu bafuta ba billet chez Jonga nganda taba Kisinjo Mimi Tshikeva faut bobeta na makofi. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba dekoyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. misunga ta santé c'est ta vie. Alors, la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Tesela kasite lelo yo comparé pena Fabregas na héritier Watanabe. Yo moni héritier te akera na njora ndenge bouger poto. Fabregas akenda poto sans impact. Mais héritier alalisi batute butu mobimba ye na njora balalisi batute. Banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisyon ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24, minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te. Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flotte Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Kisinjo afandi na kofita mulai. Normalement il fallait bangonde basi ka biso poto ezalaka boy. Oya bisanga mutu neti nga na banda ko expliquer mosaka ke Paris ezalaka boy. Soko kiti Château Rouge ezalaka boy. Soko ke nini ezalaka boy. Est-ce que nga na ko expliquer mosaka bongo? Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a
Fali azo. Tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais, This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Bonjour mesdames et messieurs, le plaisir est pour nous de vous avoir si nombreux na chaîne Nabiso ya Fimbo na Fimbu. Bienvenue encore na nouveau numéro Nabiso, ya émission ya lelo. Tel que vous le constatez, je reçois pour vous aujourd'hui Ken Piana Mike Zembe. Avec lui, Toromeka Ampe, Kosolola, Kosala quelques analyses ya makam o ezu s'est passé dans le monde Nabiso musical. Bonjour Ken Piana Mike Zembe. Ouais, bonjour Edina, bonjour Bandekoto Bazolanda Biso. Vraiment, bonjour na prophète Emmanuel Dodi, Oazali, prophète Amunene, Oakomisa Biso Loba franchi. Bonjour na Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, prophète Moïse Kabodi, Mama Si de Jimampata, en tout cas Batunyo Sobazolanda Biso, na pesi bango bambote, surtout Whisky Wishia, Oasimbi réalisation, pe montage, na pesi bambote belle. Alors, merci beaucoup Whisky Wishia pour la réalisation. Déjà, Ken Piana, tu es dans nos mires. Tozana ba nouvelle oezo circulé depuis hier. Oyomoko yebi héritier wata amemi Kisinjora na poto. Li solo ngo ezandenge nini meka un peu ko expliquer ba peuple na biso. Ouais, héritier wata amemi njora na poto. Li solo ngo ngape na zalika surprise. Tosa l'émission na Vienjora na matanga ya mama ya Marai. Namoni Mbutalika sa soulevé les solo que non. Héritier à côté si ba dossier na ambassade passeport ya Kisinjora pesa na katinga lobi est-ce que Kisinjora a raté visa te ndenge to mona ki Fabregas azwaki passeport a maniki à côté saki pour maniki azwaki visa te pas Fabregas. Kisinjora a pesa biso précision te alobaki no ke na lingo lobela ngote mais to moni se réaliser lobi ezalaki anniversaire ya Weranson, maman si déjà celle qui fait dans le lobby. Tout le monde a qui Sinjora, tout le monde est héritier Watanabe. Mais n'a pas quoi nango, même Bilamba balataki, tout le monde va se retrouver dans Air France. En tout cas, ça a plaisir à trop. On a l'obara nzamba pambo l'héritier Watanabe parce que nga l'obara Air na kenda poto na lobby. Nga na ye poto pona kofongola nzela ya ba master nyo surtout o bakenda poto te ndenge na ye boye na kozonga po ambassade et bando pesa biso nyoso confiance ba master belé bakenda poto bakima bango pena ba baby saka moi crédibilité na biso mais ba biso er toke ba Ken ba Frank Stemai banana Boduga moi ekiri na biso er toke wana to zongi et pesa ki musala na biso crédibilité ke muto kokotisa
dossier pe bapesi yo visa donc c'est ça. En tout cas, merci beaucoup Ken Piana me babonné na biso ya fimbo bazo lela. Balobi il y a pas longtemps yomo otaki ko benga Kisinjora mwasi ya libabe depuis banda makamwa musique atikala ko voyager. Te siko a voyager. T'es imbécile ou comment? Tu nous dis quoi par rapport à ça? Non, tembe fesi la kana mokili. Et loko moko te za la éternel. En plus, si venture andenga zawana, aza sermo boy, to za la kana na ministère des affranchis. Et pas prophète Emmanuel Dodi. Chez prophète Emmanuel Dodi, déjà place à la bénédiction. Donc, ce qui obtient déjà ma colonne dans le ministère des affranchis, kuna impossible comme possible. Donc, je pense que Kisinjora, Bomona Kae, tout ça, la rana émission, na prophète Emmanuel Dodi, je pense qu'on est à place oyo, ba bénédiction, yaka tout le monde n'a pas à Beige. Donc, Kisinjora, à part Babez, Nabiso Tosalaka, Azam mutu o pa kendaka kofuka melanzambe akendaka pe église respectaka pe bore église ndenge biso to kendaka donc na senga ndeko na biso mosaka pe nenga umeli depuis botama monana no parité aluka pe akende na ata pe ba héritier akomisa héritier akomisa na ata kofi peut-être akomona pe poto ndenge Kisinjora moni ponjora mona ki alobi na BCBG clair ezate Roger Nganduka kanda kendaka alobi no tikana kende ko tenter chance pas Kofi et pas Kofi poto zo simbate a tenter chance pas héritier Watanabe makambo epesi siko to koloba nini tokumisa Nzambe parce que Nzambe o njora yaka na ministère des affranchis ayebisaka prophète Emmanuel Dodi makambo ne ebele ayebisaka makambo ebele en tout cas lelo esalinga plaisir komona ndeko na njora na niveau ya France nga esalinga plaisir parce que déjà za mutu o to kotaka naye na ministère des affranchis erake France siko ngai moko lisusu na sepelate. En tout cas, ils ont bien posé ces pélana départ ya Kisinjora déjà en France mais babona fimbo bazo lela ken. Balobi comment fait-il que Njora aza sœur na église bo sambela ensemble mais moi na libabe wana vraiment monte que au déplacer qui langage. Bon, côté on a surtout une question, on a invité sur la question, sur la question, question Ken Piana parce que yon er mo au baluka kapé. Des fois. Siko zela. Nga avana kende poto Kisinjora chaka alobaka soki Ken Piana bazole visa ache liboko na yeke bakata. Mena kenda ape poto, na ke poto na zongi pe. Siko. Ok, c'est bon, c'est que vous gagnez déjà un but partout. Non seulement ça, logique. Bavenjora bazana libabe avaji. Obi na sens nini. Biso ba misala oto bandiango sima banjora. Banjora ba renya liboso na biso. Donc na ndenge pena logique Kisinjora uta na ba wenge. Ba BCBG wana pena ba wenge osala ba tourner belé. Normalement biso ifalaki ba tourner ti banjora nde ba betela biso masolo ba poto. Kisinjora fandi na kofita mulai. Normalement il fallait bangonde parce que kabiso poto ezalaka boy on se comprend Kisinjora travailler pe na falit siko ba mema été c'est que azalaka na moi mpoka pe libabe ya ko kende poto oya bisanga mutu netinga na banda ko expliquer mosaka ke Paris ezalaka boy soko kiti Château Rouge ezalaka boy soko ke nini ezalaka boy est-ce que ngana ko expliquer mosaka bongo obi ke mosaka ti lelo nanu akoti parité. Ah bon? Donc Kisinjora longoli botutu o elataki ye na mosaka parce que na minute etika libabe tout etika le pa mosaka. On se comprend donc héritier wa te faut pesa merci alongoli Njora nakati ya bale ya banka. Ebale mbaka eza place bakunda ba voyage na onyo surtout bakunda vie na we progresser te. Sko héritier longoli na vala banka. Sko mosaka o aza condamné na kati ya vala banka ezo senga sikoyo akenda te pas déplique. Akenda te pas bina filet. On s'en va. Donc eza nango na ndenga mabete masoto so. En tout cas, merci beaucoup. Mais concernant l'appel aux Zoyamba, depuis na Boutouti, na Tongwa, le Loba Mama, ya Château Rouge, Bazaya, Rosilika, Babi Ndenge Kisinjora Niati, déjà François, na Arozongate, il faut bêta ma sérieusement. Conseil nous copier sa Kisinjora, à se comporter Ndenge ni place à ça. Non, ba Mama Château Rouge, Baba Ndekwa Kisinjora, Baba Congolais, Baza, Baba étranger, Baba Ndeko Nabiso ya Congo. Ngai nazo senga bino ba Mama Château Rouge. Bino boza ba mama ya Kisinjora.
Kisinjora aza mwana bino. France eza mboka oyo ezosangisa biso kaka ba Congolais touti quelque part to sangani kuna ifo tozala na bomoko. Donc eza neti Kisinjora ndenga ke poto wana. Place ya liboso akonyata eza na Château Rouge. Venjora akobuka na te senga ba mama Château Rouge pardon. Fukama liboso Château Rouge. Ozo comprendre? Donc Kisinjora okende parce que wana baza ba mama na ye mutako simba e azate. En plus, Kisinjora Château Rouge soka kima peut-être kima Mimi Tikeva. Parce que Mimi Tikeva nde balapa na ke jour to kuta na to bunda. Boza la clair. Kisinjora soka kende Château Rouge te azobanga nde bagarre na ina Mimi Tikeva. Parce que yena Mimi Tikeva bazara neti bagarre so raté. Arrête de Pia! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala. Okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Ozo tuna ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba Congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Okaba Mimi Tikeva soko po taliebo moneneti mobali njora pe soko taliebo moneneti mobali bape bengambe forme moko siko ute ko sala bien ke Mimi Tikeva na Kisinjora babunda pena batu basala selekele totala Kisinjora na Mimi Tikeva nani akobeta muninga parce que Mimi Tikeva lobaka njora na kobeta neti bébé njora pa beta basaki abi Mimi Tikeva na kobeta yo siko bakutani na Paris. Ngana wasenga bagarre Kisinjora na Mimi Tikeva liboso Château Rouge ba mama Château Rouge bokote la mutute botika Mimi Tikeva na Kisinjora terrain net pena ba beta na makofi totala nani ko gagner parce que bakutende nde na Paris. Mais yo étant qui ndeko na bango mobile, il fallait mo conseiller bango faire doser bango papa. Mama ba conseiller bato ba lukaki bitumba te. Yo somo na ba quartier bakutena na compétition ba tieli ba combat cage. Ese ba conseiller bango ke botika. Ya ba quartier bo conseiller te, ya ba boxer kutu ba Tyson wana ba panze mutu bo pekisa te. Sko Mimi Tikeva na njora nde bango ba chantate. Ngana makasi nga boko na ngepezaka 30 kg. Bino nyonso bwana Paris. Teresa net héritier wata kokota makambo te fali kokota makambo te botika Mimi Tikeva na Kisinjora soti bagendo bunda chez Jonga batu bafuta ba billet chez Jonga nganda taba Kisinjora Mimi Tikeva il faut bobeta na makofi. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko nana ya ate azwa délivrance ka bikate nana salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala.
nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse po abikisi nga na malade ya estomac na bandaki kosouffrir mingi na estomac ezalaki soki ekangi nga nazolala te ezosala pasi ntina mokongo moto ezobima ngai kolia madesu pasi babilo mosusu kolia yango très difficile depuis papa Moïse abondela mpo na ngai nazwa kimia nzambe ya papa Moïse asaleli ngai minene abikisi nga na estomac namelaka lisu pantomètre te nabwaka bapantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Ekoko Yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga Ekoko Yokate. Moi, je peux passer la opération pesate. En tout cas, la venditi de l'eau n'a yoga n'a été dans l'ito n'a gauche. Moi, n'a yo comment n'a nani? N'a yo que le bi moi n'a comme moi n'a liboso comme nani Marcel. Nazo na kangika lito. Yoka nazo kona oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika pour fait my god nazo zela bino nyonso tout na moto nga pena nazo ebisa yo soki njora na mimi tikeva babundi te en tout cas na opelisa moto mabe donc makambo ko ikade yongi kokota te fali kokota te héritier wata kokota te dodi shungu kokota te botika mimi tikeva na kisinjora babeta na pena makofi to sentir mwasi nini oyo akobeta muninga sikoyo ezane loko moko ezotungisa babone na biso ya fimbo na fimbo pona ndeko na biso héritier apparemment ba orchestre na enyo surtout baza ya kosilika apparemment memika kisinjora ye moko position oyo ezane ndenge poto comprendre te siko. Non, héritier orchestre ne mobimba bazwi visa asalika la stratégie comme njora bakanela ke trop na poto amemina njora bakende nzela moko pona protéger ye a protéger ndeko na biso ya mwasi okozo kompa ezate ke njora ya ye moko héritier yoka basali njora mabete a protéger ye comme ça ba musicien na ye groupe ne mobimba ba okende mercredi. Ah ok, le quoi déjà bah ok mercredi c'est une bonne chose. C'est quoi entre Fabrigas ainsi qu'héritier. Apparemment, ils ont un moment na bangwana zo pesé. Pour comment fais-tu que Fabrikas à côté ça qui visa à maniquer et Simba qui te mais héritier malamon que Simba na yazo pesé entre bango. Bon, Edina, na monyo bandi be émission sika mokoti na kati ya monde polémique. Tikara na koti zona potopota polémique. Tesela kasite le loyo comparé pena Fabrikas na héritier Watanabe. Yo moni héritier te akera na njora ndenge bouger poto. Fabrikas akenda poto sans impact. Akenda nzela moko na ndeko na so bekam e bouger poto te. Mais héritier alalisi batute butu mobimba ye na njora balalisi batute. Je suis direct, hein. On va direct déjà. C'est direct déjà. On sort à Paris. Ouais. On a l'homme où il y a. Bonsoir Paris, hein. Oh, bonjour Paris. Même si nos potes solo. Bakali poto solo et auto kenda poto te. Bakali auto kenda poto te. Oh, rien. À partir de Bakali, to tika kolobara. To tika kolobara Rwanda poto. Qui le monde te photo tika. Auto kenda poto te. Venez les maniques de John. Oh, ma femme. Il faut aller bilamba. Il faut aller bilamba. Lèvres sensuelles. Ah, la lèvre sensuelle, moi, moi, c'est là. On a poto, on a Paris, hein. Wata leye. Eh, gars, Paris. Obi, aéroport au Charles de Gaulle. Tu as un terminal 1, terminal 2. Aéroport, on a Sabino Banakin, aéroport, yo. Et ça, le gars là,
Barumbo, Kinshasa, Lingwala, aéroport. Oko ko taper faut pas gombenda. Toi on a qu'à aéroport. Na komi Paris. Dans un yeyo. On a bien avec famille. Mon ami de longue date. Tout ça m'a leader. Et avec mon leader. Tout ça m'a me bien à Congo hein. Démarrer to Kende. C'est là tout Kende leader. Là pendant qu'il est direct yaya. Il faut qu'on te direct. Oh, mais surtout direct. Dans un Paris hein. Dans un poto ya solo. Randy. T'as la Paris. Paris, sur la poto. Mais ça va. Baramos, Fanny. Hein? T'as Paris. Non, ok, na longana kata ba poil et njoto nyonso. Voilà. Njora. Venjora. En discours si mozo choma onde. Pour ça la bossi mara. Bunda nango ba. Bunda nango armo ka cheboye. Ouais. Armo akeboye azubi soko chapeboye. Yango wana. Voilà. Toleka. Kiri ka tenda na sepa non zo vie hein. Tal vitesse na vitesse. Ah bah tu vitesse hein. Ah bah tu vitesse. Mais genre moni Paris. Na moni Paris. Ici c'est Paris. Paris c'est magique. Tout refait, tout reverré. Calme-toi. Live, merci. Ouais. Un niveau sur pièce leader. Qui se joue en plein Paris. Donc, la carte à Paris, tu as un aéroport sur votre destination. Tu as un compte à son manabilaman. Non, tu as la somme de la main, on a bilambo. Tu as un bilaman. En tout cas, vraiment, Nazan à Paris pour 3 jours. Ma ville à gauche, tu à droite. Gauche. À gauche, Andy. Ouais, sûr. À gauche, hein. Donc, on a ici au Kokobunga. Oh, Paris. Oh, leader. Quel est le ngai? Et là, moi, il y a GPS à la salle. Ni le GPS. Non. And the boom is in ngai. Tobungi. Bonjour Paris. Voilà Mouka. Voilà Mouka. Andi Tobungi. Oh, poto. C'est la talana. Il y a poto Tobungi sabat. Malilo wapi. Kissinger en plein Paris, hein. Kissinger en plein Paris, donc incroyable mais vrai quoi. Hein? Dans 600 mètres, utilisez les 2 voies de droite pour prendre la bretelle en direction de l'aéroport terminal. Non. Ah mais yom Tobungi c'est bizarre. Faut que tout droit. Nadia Cardozo. C'est quoi ton tournée? Nadia Cardozo a venu à Paris qui se joue. Nadia Cardozo. C'est quoi ton quota? Nadia Cardozo, hein? Continuez pendant 1,5 km. Ici c'est Paris, hein? Tu dis que c'est mon frère. Dans 600 mètres, tournez légèrement à gauche. C'est quoi non ma moto? Ma moto penado. C'est quoi la ma moto ya poto? Oh poto solo. Ah, boni bakali boni boye. To comme ça ba Rwanda ba poto. Yo ça tout souci kaka ya wa France. To ke benga na ba Côte d'Ivoire poto. To souci goma poto na ko te na ko ba so ma mwana te. Na ko ba ngo shooter. Wa na ko ba ngo shooter hein. Oh na ko ba shooter. Rwanda poto. Neke benga Rwanda poto ya ya. Poto yango yo. Poto yango yo kili. Poto yango yo. Esa biso. Oh poto. Hein? Ah, tu ici la biso. Quand c'est l'enganjo yango do bunga bunga. Mais to na moni pano. C'est la pano. Paris. Il y a Paris yango. Voilà. Paris. Nyata. Non, moni Paris batamo na pano. Na mo batamo na pano. Ah pano, sans pano mobulu ya. Ah pano. Soki muninga ke poto asali chaleur siko il faut to boyango Kissinger a bouger poto to sentir yango ke bakena héritier bouger en plus niveau ya héritier na niveau Fabregas to ko comparer bango te héritier yembaka nanu makasi koleka Fabregas héritier renya libosa Fabregas héritier za ya Fabregas héritier ko pesa Fabregas court
ya kobeta ndenge babeta concert ndenge bayembaka na studio héritier kopesa Fabregas cours ya succès ke pour ça la succès il faut ça la boy donc pourquoi t'ambassade il faut o même document au ça la boy so compare donc comparer héritier na Fabregas ezana tu comparer Butu na Moi en tout cas Ken Piana Makizembe mama ko ça la bongo te ko bimisanga mutu mabete héritier wata era koti na kati ya wenge partout alors les kabatutu babel héritier succès fou mais Fabregas soteli parcours na kati ya maison mère bazalaki bano batu bazala yo kila mawa kena santé est-ce que voit malonge ko bima mais quand même azali na batala na ye ala yako la sabso batala après mais héritier kota mbala moko na chalet donc c'est ça ko compara biloko wana mibalete. OK Ken Piana Makizembe batu mingi bazana kati ya kobanga parce que Fabregas amemaki ba musicien nae ba kimaki donc mokanda zongaki et tout est-ce que ndenge ba musicien ya héritier bazokene ba okimate ou soit mesure nini bazui. Merci question que tu as posée au moins orchestre soki au memi ba musicien qui orchestre na yo succès zate ba musicien ba kimaka siko ota la différence ya ndenge héritier mema ba musicien nanenge Fabregas amema ba musicien o yo moko comprendre que orchestre ni neza na succès na o eza na succès te nazo assurer que héritier azonga na ba musicien forcer ko tout que ba sécurité bo garder bango forcer te parce que na février ba beta Zénith de Paris na février ba na Zénith donc on sentir pendant que orchestre héritier za na succès parce que musicien héritier o kima po asala ni na poto parce que bazana ba tourner belé. On comprend, c'est Apolline Lumumba, RDC Monde, c'est Apolline Lumumba, RDC Monde, Prince Yaweli, Mystère Vexas, vient à Louison Mbata, Balanda Biso, Bavet Jimmy Belaou, Lipas à Bambon, on a Jobou, vient à Lipas à Bambon, Mikolo, Kimi, n'a habité, Lipas à Bambon, Kimelini. En tout cas, Bambo te belé, place à Zavien, à Lipas à Bambon, Moutalar et belé. D'abord, fait n'a pas Jimmy Belaou, Angèle Moussoeli, Makizembe, Bakoko Arafat. Héritier azokende poto na ba musicien ba kozonga parce que orchestre ça na succès banzembo zo beta la mort ba contrat yele ya nyama. OK Ken Piana Makizembe ba nungu moko ezo circuler awa pona départ ya maman na biso ki sinjora le vienjora po lingane ka ba bengele vienjora ezo circuler ke lokola komana nu poto tendenga komi wana parmi na groupe abatu moko ba s'organisaki po ba kimisa e atika na poto est-ce que c'est vrai? Bon, batunati banjora na babiso boy tozana makila mo boy tokima na bapoto te. Donc ça un peu moins difficile batunati banjora basankara ke akima na poto. D'un côté na loba batu batika ko se tromper njora akima na ete njora kozonga. Ba prince Yaweli bazana ba otindele déjà bambongo. Ba Shadrach le grand manager bazawana, ba de game pro bazawana. Tracy Mbelenga pro bazawana bobala glodi dia suka ba soutenir ye mbongo forme a ozonga naye. En tout cas, merci beaucoup pour la précision non plus que les gens jour à ça nayo. Tokyo suki sate parce que to remarque qui est lo komoko na matanga ya mama na biso ya Mara vie Marai absence ba musicien mingi et ça fichaki na matanga wana apparemment ka biso na biso ni tozalaki kono rolo baling par rapport à ça. Bon, bah musicien déjà bah retard na te na ba problème na bango de 1, de 2 ba musicien balinga okende place mbongo eza. Soki na teza rendez-vous mo bo président de la République a bengi ba musicien muna bango nyoso mbangu. Bango nyoso mbangu. Nati neza na héritier wata akendaki poto azali na poto ake poto jeudi. Mais le qui a mon konzamboka yabisi lobby vendredi manifestation moko ezame kombo no ezana kati héritier tongo a vendredi de asombi billet azongi Kinshasa ozo comprendre dans sali journée moko na poto ayemba la mort donc place esangisa place mbongo ebimaka ba mise ba ya kambango ataza wapi akoyambango donc ana loba matanga ya nango place ko espérer na oteke na matanga ya place ba mise ba koya sangana po ba ya balaksa bolingo place na mise laksa bolingo place intérêt zali.
En tout cas, merci beaucoup Ken Piana déjà tout bandi ko chité na émission na biso néanmoins moi question moko ya souka allais dire parce que ba abonné na biso bazo lela toujours concernant matanga ya général de FAO tozo ba position té depuis corps et coma et tout position matanga vieux de FAO izandengene ba dina na lingi na ko beta sou makambo ya matanga général de FAO té kendo tu na ministre ya culture ngana za ministre ya culture té kende ko tu na ye pourquoi matanga ezoleka na ba condition boye kendo tu na e programme donc ngana kota biloko wana te naza ministre culture te vient na biso defa kufi na eza makambo gouvernement so ezalaki makambo ke biso population nde to s'occuper na matanga général de fa wato nga to senga bato basala cotisation mais l'état ye moko abimisi ba moyen nyonso siko kendo luka ministre culture. Merci beaucoup Ken Piana pour la précision et puis merci pour l'invitation. Au moins on dit bien que yo moza boss nanga merci beaucoup. Mot de la fin par rapport à l'émission on a quelques salutations. Ouais, mot de la fin zaraka batu bana poto totika musique ebeta. Ce qui musique ezala ko beta na ba génération na biso ndenge peto renier. Ndelo to tamboli monde entier partout. So bokala ba artiste musicien ba ya robeta na poto te. Ngana ke poto grâce à concert à Falia. Ki sinjora yeyo ke poto grâce à concert ya Héritier Wata wazo kendo beta na Espagne. Siko soki botiki ba musicien basala musala na bango. Bozo mona te ke bozo empêcher ba musicien ba beta. Bozo bloquer biso. Bozo bloquer biso. Bande ko na biso baza ebele ba killer ba presse ba kali ba journaliste baza ebele o ezo senga il faut batambola ba whisky wishi ya mikolo azo montele jibe piana biloko e senga il faut jiba meme poto normalement malgré ta mosara ngo visé kota pas whisky à rosette. En tout cas, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup Ken Piana, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Restez branchés, abonnez-vous massivement. Bisous, ciao. Merci. Personne m'a pour dire, on est Ken Piana. Ailleurs, il y a Fali à vous. Bateau là qui a donc malambo est le Dieu. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.